Mbote lisusu mandeko balandi atoko mwa ndenge te mesala kokutana biso na bino contrat signa mbula butu moi toza wana pona conserver République démocratique du Congo. Ezali mboka na yo mboka na nga mboka ya biso nyonso tu moto pa bangisa moninga te. Décembre malamu na ba congolais nyonso tu o balinga ko fêter fin de l'année. Tozo kota année ya sika. Mais nga ya sepela rappeler ko fêter décembre parce que na botamaki na kokufa. Ndenge tozo fêter boy, to fêter so zali na 50 ans, o comme na 51 o ko zali na 50 ans, mbule bangisa miti. So ya 70 ans mbule bangisa miti, kala mingi te zo kokufa. Ya omenga ya sepela katina linga na vivanga longtemps na linga ko calculer te na mona décembre, janvier, février. Ya mona fêter na anniversaire na ngate parce que au fil na zo fêter na ba do calculer, kila comme na 30 ans, 50 ans, donc kala mingi te na kokufa. Tout ça va calculer na bande ko na ngai. Lelo na liboso na bino ko tele sabino makamumi balé. Na hôtel Sabino ndeko na biso Dexi, capable Dexi. Personne vivant avec handicap. Na bolamo o ya sali ndeko moko auta professeur Kwango. Aleka na émission on a ndeko na l'accent. Leki na biso mwana moke. Aleki na émission le monsieur. Alobi na zo ko batba sunga ngai. Papa Kimabiso, maman Sala Bilanga, ya nanga mise kufa na kaluka, ngai nazala musala ko sala te. Na sala sirage. Nazo sur la peuple congolais, l'état congolais aura charge. Nazana besoin tanga, nazana mayele, nazana makasi, basunga ngai na orientation lobi pela la moto. Ndeko ale na émission ndeko na biso l'accent jambo. Ba congolais nyonso ne ba o ba lo ba mingi ke biso za kamite ya malamu papa boboto maman sociale car personne vivant avec handicap on a benga les firmes les plus effrayées à action commune pour la République il y a parti chara de collier aser donc la besoin d'exi alors binga la zui makambo nyonso tu ya kotangisa mwana oyo mais personne vivant avec handicap ndeko d'exi yo okotambola makolomi balé na ba carrosse na ba jeep na mituka ba dépense na ba boîte na ba bar ndeko la biso mwana bozo mona o asaka ki lisungi la télévision na zolo ka mutatanga sangai a orienté ngai ya na ngami se kufa mama za kuna na kwangu baleki na baza kuna na sala ka moi 20 mois dibla tini la mama na zolo ka lisungi ba congolais ba sunga ngai ndeko na biso azui lisungi azui aide ya ndeko wana na kati émission oyo kaka tokobeta masolo ya investiture ya chef coutumier oyo abenga na koma Libilime Kodi Emmanuel ya Jolombinza na kati ya cérémonie wana ya rekomisa officiellement chef coutumier ba représenter ya commune basala wana ya ministre intérieur provincial comme national basala wana molobeli ya bana ngalie mape honorable Nicolas Wemakoy Omokot azalaki pe wana bona ko représenter bana nyonso ya ngalima ya ze elite molobeli bana ngalima maître Nicolas Wemakoy Omokot azalaki pe wana mais ne reprocesser le romo bande ko ngai na ba cérémonie ko la oyo yo le ba ko zaka molobeli ya bana ngalima ozaka proche bana ngalima omwana ki dépenda nini toko solo la mikolo ezali koya makambo etali ba forêt bazamba na biso ya Congo ba forêt ministère ya environnement il y a un désordre dans le ministère wana un désordre organisé plein de détournements na koyela bile ba preuve bon mona ndenge nini ba congolais bako il y a des ministres et des directeurs généraux oyo bazo sakana na mbongo ya l'état donc les ba kisa sans les alité insécurité paille bazo rasala malonga te ba enseignant kutu koloba te délaissé ba personne vivant avec handicap na Congo ba tambra sa beki sa vélo mais ba to ba ko gérer ba entité ba ko sakana mbongo ya l'état to kota makambo etali ministère ya environnement sérieux. À partir de lundi, Borozwa, ba dénonciation grave
Bon comprendre que bazamba na biso et puis c'est un bon rebelle et quand ça rappelle bon rebelle mais un groupe de gens au bazo kam bazo jami soloana et comme il y a ba la basi il y a retour bandaku il y a osala ba anniversaire il y a osakana na yango na kati mboka au Congo à partir de lundi mais awa na ko senga na ndeko nanga Voldine d'automne atila so image mais avant ça so image na bakis na boss la ki ko loba bino bande ko nanga ito landa biso nyoso tout o beaucoup merci ki senso asengi moto nyoso okota la kata commune ki senso aza na permis to document ozo la ksake ye a koti la commune ki senso na mo bande ko bele batile melier oui article 30 na 60 la constitution pekisi mais bato ba iko bloquer article 31 ba yebiti na nini ba autorisaki congolais aza libre ya ko circuler na toute l'étendue de la République librement pour to comme na surpeuplement de ça ngolo lelo na ba nationalité bo yebi wana ezaki piège na ba dérogation la constitution en 2006 ba yebi ba député national bazo landa ngai corrompu ba teka mboka oyo na article wana biso de Stockholm to yebi bien na la bosse bonanza awa na Gombe tozo tambola mutu ya sixième des humanités ako tambola carte d'élève na ville wana na la bosse nyam est-ce fula mais ko tazam fula mais ko ba Gombe ba kombi ba fula et ben ko bazan et ben ko ta Gombe et lorsqu'on a litaga Louvre nzela suka Louvre mais lelo ba descend c'est tellement de temps mi tozo ko ta boulevard manque d'instruction papa botingai bakangaye kingabwa la commune qui sait bakangaye kingabwa pour vous dire quoi système ouais c'est malamu il y a moto nyo sazo contre na sazo bima yango ça malami kila poto ceux qui moi hors des akuna bazo rappeler que monsieur otkal na 10 jours otkal na 5 jours il faut se répandre yo boni na Congo te il faut d'ailleurs ba bazo contre na tamboka na biso Congo il faut déverrouiller article 30 moto ça libre à recycler partout à l'ingité il faut pas aller au côté qui mokolo nini on est pas la mission nini on sera pas mokolo nini c'est ça sécurité de yangwana. Trêve de rumeurs face au tollé suscité dans la toile autour d'un prétendu visa dont l'obtention conditionnerait l'accès aux non-résidents de la commune pour le non-résident. Devant la presse ce mardi, Yvon Nouveau, le bourgmestre de la commune de Kisanso a fixé l'opinion sur la pertinence du projet d'identification voulu, lequel devrait être préalablement étudié pour le bien de la population. Oui, concernant l'identification de la population, mais en fait il ne s'agit pas de l'identification de ma population, mais plutôt de l'identification des nouvelles entrants dans la commune. C'est-à-dire les gens qui habitent Njili, Lemba et qui veulent séjourner dans notre commune. C'est lors d'un conseil communal que nous avons proposé deux concepts pour identifier facilement les bandits qui opèrent à main armée, qui proviennent des communes voisines et des provinces voisines. Qu'est-ce que nous nous sommes dit? Il faut soit un permis de séjour temporaire, soit une fiche d'identification. Et ce ne sont que des propositions. Nous avons envoyé ça au conseil communal pour approbation. Donc c'est au conseil communal en tant qu'organe délibérant de pouvoir se prononcer. Si la proposition faite est illégale ou ne respecte pas la procédure ou énerve les textes légaux, eh bien, le conseil communal va se prononcer pour désapprouver. Sinon, l'objectif, c'est d'identifier les Koulouna qui viennent, ou les bandits qui viennent d'autres provinces, qui collaborent de connivence avec les nôtres pour semer la désolation dans les familles. Donc notre objectif est très simple, c'est cela. Et nous sommes heureux parce que cette proposition, à mon humble avis, n'a plus place. Parce que l'opération Ndobo est arrivée et l'opération Audience foraine est arrivée.
Concernant la question de la réforme de la loi fondamentale, Godé Ansouel a dès lors réitéré son soutien favorable à la position du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. À notre qualité de citoyens congolais, parce que le chef de l'État a demandé qu'on puisse réfléchir, nous avons réfléchi que l'article 30 et l'article 60 doivent être réfléchis. Donc, moi, je soutenir beaucoup mais ça comme via un changement à la constitution. Va bouger le Kouana. Tout le monde a condamné la Bimar. Va politicien corrompu. Talamboka Congolais qui Congolais à libre à circuler partout à Lingi. Ne pas Rwanda, ne pas Ouganda, comme Congolais. Le quoi article 1. Donc, ce qui est dans Vordi, na Kosenga, Otelangai, cérémonie à Kafu Kafu. Ndeko na biso Libilime, Kodi, Emmanuel, a komaki officiellement chef coutumier. Na miso na batu ya commune, batu ya ville, na national, na député provincial Nicolas Wemakoy Omokot Eli Abana Ngalema, Borolanda Maloba, ya Yemoko, chef coutumier, na katelema Borolanda Pe, Molobeli, Eli Abana Ngalema, ou a participé à la manifestation. Parce que c'est une manifestation officielle. Il fallait y aller comme pas officiel. Azala, Molobeli, représenté la manifestation en Galema. Azala, manifestation. Volume de ton intelligence n'est pas là. Yeah.
Honorables députés nationaux et provinciaux, Messieurs le secrétaire exécutif adjoint du gouvernement provincial de Kinshasa, Monsieur le bourgmestre de la commune de Ngalema ou son représentant, Monsieur le président de la communauté Teke Umbu ou son représentant, Monsieur le coordinateur de la communauté Teke Umbu Kin Est, Messieurs les chefs coutumiers et chefs de groupement de la communauté Teke Umbu, aux très chers membres de la communauté Umbu de Djelobinza, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs. C'est pour nous. Le soleil finira par apparaître. Nous voilà en face. Veuillons nous tenir debout en vue d'observer 1 minute de silence ensemble. Boyo gangana loba, le bilime, na lingala, boki gangana loba, kabunwe, mamele leboué, et ben de côté, mais moi je m'encore, non, décliner tourni, et le moteur, bête, et qui passe, décliner tourni, de tout Angola, et le boué, Evanka, ele se bati, le motivo modo, cabele. Le diabele. Banka, le diabele. Mais mon monnaie, me t'aime bien ce ya. T'aimes pour mon tête. Ndiate idiot. Ndiate, assis le boulot. Allez, le bouton de balle va bout de chol. Le limou, le bilime, mon engalo. C'est qu'elle est là-bas. Le dieu c'est bon. Pour le monde bioué. Tellement bioué. Et le comment bioué. Mais tu vas où moi? Mais c'est le lot est moche.
Mais tu vas où, moi? Oh, moi, oh, mais, oh, c'est le code. Oh, mais, ok, tu dépenses. Oh, Kanga, hein? Mon dit maman. Maman aussi. Mon dit maman. Maman aussi. Ok. Mais tu m'as quel noir. Quel est bêta. Quel est bêta. Va couler. Et va couler. Et de vous tenir. Et d'ailleurs, le couler. Et le moment de la télévision, et tellement bioué. Et tellement bioué. Et mamé. Et coulouché. Et coulouché. Youmano mabadou et coulouché. Youmano mabadou et coulouché. Youmano mabadou et coulouché. Youmano mabadou. Youko. Est-ce qu'on peut réclamer pour l'intronisation? Nous allons procéder à la lecture du procès verbal d'investiture du chef coutumier du village de Lombinza. L'an 2024, le 20e jour du mois de décembre, à 15 h, nous, Bolonkom Fulgence et Makaya Paul, respectivement secrétaire communal et chef de bureau des affaires coutumières, en présence de la délégation du ministère provincial de l'Intérieur et des notables de la commune de Ngaliema, avant au nom du bourgmestre de la commune de Ngaliema qui est empêché, sur l'instruction du ministre provincial de l'Intérieur, sécurité et affaires coutumières, constater l'investiture de M. Dibilime Godi Emmanuel dans sa qualité de chef coutumier du village de Lombinza. On peut applaudir. Avant également à des mots du pouvoir, dont j'ajoute d'autres choses. Donc je donne un chef coutumier qui est en même temps agent de l'État. Je lui donne l'effigie du chef de l'État. Nous bêtons fait ma beaucoup dit. La pression me signe à pouvoir. Pardon. Voilà. Vous venez signer, vous allez coucher quelques mots là-bas. Vous parlez de votre impression sur tout ce qui s'est déroulé en ce livre. Merci beaucoup, nous sommes très flattés. La distribution honorable des députés, c'est le président de la commission PHJ, l'Assemblée professionnelle. Conseiller et ministre provincial de l'Intérieur, j'avais déjà bien annoncé ça avec les casquettes.
You
ezali po tata nzambe mokili asalaki biso bato asalaki biso mabata te bantaba te esika bato bavandi mabe ezalaka abongisaka mpe nyonso ezalaka malamu mpe na journée lelo nzambe moko ayebaki ata bankokoso ezalaki me lokola nzambe alobaki ke no journée wana intel bakokutana mwana mpe abotami lelo mort ne akufi ngano toza na bomoi donc esengo to nyonso tozongisa tata mokili oyo tu esalami na oyo ezalaki ya mabe liboso na oyo ya sika ya kitoko non ezalaka nyonso mpe ya nzambe ye moko ayeba aza maître ya makambo nyonso milliardaire en conflit après bata ebele oyo Jello Binza ezalaki na baconflit lelo oyo confirmé libilime kodi installé par commune bilobano eza nini conflit ezalaka te bokolo mokili oyo ye moko kuta azalaka na conflit te asala libata soso asali yo mpe moto apesi elongi na conflit te ezalaka peut-être incompréhension oyo ezalaka peut-être incompréhension et puis ezalaki soutenu par peut-être mais lelo état de droit et puis félicitations à ministre de la justice. Merci. Je pense d'abord qu'il va falloir rebeller et pas moi en anglais ministre de la justice comme Constant Mutamba oui aza maître avocat et puis na Bwania lelo mokonzambo kapesi confiance ya kocha inesika wana vraiment moi en anglais félicitations ngai papa na yo et puis bayer institution mboka esika efandaka et pas na biso mais lelo comme l'état Tata Nzambe a touché sur l'état et c'est quand Obaka les alaki nyonso ils ont débloqué Nzambe azo lokumu abomba pe na batu mabe abomba na batu malamu moi le loba na famille oyo pona yo moi le loba na famille oyo pona yo za chef je pense mutu nyonso azalaka na famille mutu azalaka na famille azalaka te oyo ka kuna balobaki incarnation ya Kimpe Pierre kasi balobaki papa na ngati nazana bayana nga tamwasi nanga bandeko nanga nyonso plaisir nanga ezali ke toza ko conserver pouvoir ya grand-père na biso Kimpe Pierre Mikasi c'est nous après Kimpe Pierre après papa na biso c'est biso après bana na biso pe to boti pe lelo alors ngai je pense que pour la famille ngai na unité o tozala nango parce que mboka oyo ezangi bato mboka ya kokufa alors je pense que l'état peut mboka pe sa biso chance de travailler en collaboration avec l'état mboka message fort na ona ba isipateur ya Jello Binza pour na kosukisa le sipateur azabe mututi azave gata ka TV pour TV za radio le sipateur c'est ka zaibike Constant Mutamba zo sala musala na ye mutu na mutu ako répondre na ba acte na ye pour finir des ordres na Jello Binza ndenge na lobake milliardaire à conflit je sais tina na lobango parce que nous c'est Binza nous avons na machine un journal na Binza moi na Binza ne sais pas combattre na Binza et puis toi ko sunga mokonzi mboka na biso donc c'est un peu ça nyonso to pese pa yemoko likolo na mutu mabe na mutu malamu yeboka ko gérer bango ba o tout ba kanisi ba kabal ba nini tout Nzambe ayebi ko confondre bato baloba mavanga meno kamaniko menzambe nulunte ba kanisi na bino bato eze Nzambe te tata azali na bandenge oyo asala makambo na ye a continuer ko battre la chef de l'état na biso Félix Tshisekedi Tshilombo o azali mwana na ngai oyo na kati ya mboka oyo Jello Binza bisonde ba première l'état dans mon belge ya na mboka je pense à benga chef du village chef coutumier ba 1500 1800 1600 collaboration à chef coutumier na l'état en tout cas nous ce qui est dans kitoko population et vivra bien nous ce ko malamu mai on kanga papa na mboka te ba érosion ko sila ba kamoni ce ko sala bien parce que pouvoir ancestral remercier d'abord à chef coutumier ndenge ba pesa kinga imbela invitation pour tenir à assister na cérémonie investiture ya moko na bango koleka na kimia pe na lolenge esengelaki na qualité na ngai ya député provincial ya Ngaliema ezalaki devoir na ngai ya koyeba kohonorer invitation wana en dehors d'être député provincial nazali représentant ya ndeko Elezer oyo mpe abengamaki mpe bazali na congrès na parlement yango azali empêché ateli ngai te naya korepresente ye bomoni ndenge lobaka bidu osuki soni bako investir ye te bokomona ye wana ndeko na biso libilime Kodi Emmanuel désormais chef coutumier officiel ya mboka Congo so bazaki 50 bakomi 51 so bazaki 60 bakomi 61 so bazaki 39 bakomi 40 dans hasard na 4 ba nombre ya ba chef coutumier officiellement représenté ba représentant ba teke umbu bazalaki wana basalaki cérémonie bomoni wana ye moko pa lobby numéro 1 donc
président de la commission PAJ, il y a Assemblée provinciale ville de Kisasa, honorable Nicolas Omokot, à cela qui peut wana. Débat et Sili. Yo mdozo luka imposteur. Yo oza doute méthodique, yo doute akana nyonso, mitali yo. Toso nga siko na motema malamu, koyeba motema malamu, koyeba kosala malamu pour batu mususu. Ndeko na biso capable, les firmes les plus influentes d'exi. Moutoko bunda pour valoriser la personne avec handicap. Ndeko na kisali benda, c'est l'émission munene wa. Ndeko uti kwango, to beleli bamboso kodia, ba Martin Fayulu. Zéro. Banga en politique, changement de constitution. Ndeko kolela, na uti kwango. Nazana makasi, nazana mayele, mwana ta kela sezali ki papa sundola biso. Ya na ngai mi se kufa. Mama sala kabilanga. Ndeko oyo, personne vivant avec handicap. Alobi na zu charge en tant que samona haute classe. Combien de fois yo osala makolo na maboko, osala makasi na nzoto. Mbongo ko bebisaka na boîte, na bar. Oso boso laki 1m40, 1m80 ekozela yo. Okende makolo ngulu, ba jip to to malongo kotika libanda. Ça sapato. Elamba ba kosombela yo, libulu ba kosombela yo, cercle ba kosombela yo. Jour akufa, ba choix au salaka, elamba ba linga ngote. Mais jour okufa, ba reponela yo cercle, ba reponela yo chemise, ba reponela yo sous-vêtement, ba reponela libulu. Pour te dire, yeba kosala malamu. Lelo o biso bana matete. Tozo le lande ko segenti. Ndeko na biso Seguin, Blaise Seguin. Tokolela Seguin, atiki biso. Tozolela, matanga ezali. Na koseka na Voldine d'Otoni. Mwana kiso so ya tongo. C'est la biso image ya ndeko na biso Dexi. Et ko sala passe mingi na motema. Azala ba ndeko nanga ya Pan-Africain. Oyo bazali ko soutenir bandeko na biso ko bazali ko mona passe. En tout cas, ça va genre beaucoup plus de l'ingaka. Ngako mona ngazali Monsieur Dexi Masena Mouba, naza président des handicapés du Congo. Maintenant, na genda ki mission, na kutana ki ndeko na ngai Nkosi Chiko. Papa makamboyo bandeko na papa africain, ba genda ki ko mona na village na bango, et ndenge ndeko azali ko souffrir. Ndenge asala ka cirage anyuka maka. Nga nazo ki mo engagement, naza handicapé. Naza vraiment handicapé au ba mona handicapé, mais j'ai pris l'engagement ya aider ndeko oyo na makabo ko na makamba classe et bongo bato boza normal boza na mbongo belé na ndako nga na sali pa na et ko la paix et c'est mo mingi biso pe lobi to sala paix ya malamu ko na ko soutenir ba oyo bazali ko souffrir surtout que banda na objet de ça ko sunga ndeko to sumi ndeko chiko to za handicapé bongo bino ba oyo boza valide ko soutenir pe bo soutenir kaka ndeko chiko te mais bo soutenir ba ndeko oyo bozali komona parce que bango ne bazali ko découvrir papa si ba tebele soki bazana ba moyen et ko permettre bango basala ba descente na bisika oyo bato bazali ko souffrir pour na relaxer ko dimisa na kati ya passe et aux estements mingi on a fait je ne sais pas si pe ba o bazam na mbongo balati mtema mabe mais alati mtema malamu asumi nga na mwanda mbo azalaki nango gamba suma bino abatisela na président Dexi, président de handicapé du Congo, na ba idée na ba motivation ya malamu azala ngo tala ki kana biso ne a idée leki na biso chiko pour la étude na e donc zamba pambo la président Dexi vraiment bâtile ya mingi mais bato nyonso bazo coopérer na e ba motiver lisusu pour kaza ba initiative malamu kusunga bato boye yekuta zana handicapé mazana ba idée pe azana ba motivation donc zamba batela e santé za malamu a progresser dans le domaine nyonso. Merci vraiment beaucoup président. Merci bandeko balandi ya to komu wapi ndenge te besina ko kutana contrat signat bolani ezaki ndeko na biso Dexi nazo benga ye les firmes les plus influents ya République démocratique du Congo muto azila soif ya ko servir bandeko mosusu na moni place au apesi be handicapé batonga bandako mon frère plus de 100 hectares
otamboli o matingombo bimi o koti benigal bazo ma part ofele gratuit ya ofele personne vivant avec handicap on a kufa misu on a yoka raté kende ko la commune en sele komisa kombo na la daipen ba ko pesa yo 20 sur 10 ofele otongesika ba saka na bino mingi yao ba fingi bino ndeko yo dexi lelo o azu charge ya mutu normal o azana ba kolona maboko pour aller dans la télévision à l'objet que dans un local mutu a charge na tanga lobby na comme appelé moto dans un besoin orientation mais les beaux tesla ma coquité mais personne vivant avec handicap ba to de négligence quand ba senga rabiso de ba triomphal ba boulevard moi quand je charge ya mutu ma kolona maboko et bongo yoko na biso ndeko liaison zo be la chaque jour awa dans une action on est handicapé chaque fin de l'année bon sunga ngai na numéro oyo 085 92 54 358 ndeko Eliezer Zobele la butu moi o to za lisungi alinga sunga na action ya salaka pour des personnes vivant avec handicap na numéro 085 92 54 358 nani azobenga ndeko kapebe d'exil à saliango ayo kimbela ndeko congolais à saliango bongo kolanda biso boni be kindoka mukolo boy boni kindoki boy motia mabe tina niveau zanango to suki après mokolo malelo tikate kimi akolo nzambe e yingina mabote na bino ndete kuta mokolo malobi